Ma mission TV, le miroir du monde. Sikoyo tangu wana bazo panzaka ngai sango kodoko akufi kodoko abeli liboma pona ni. Pona ni. Ma panzo sango pona batu basunga yoti. Akaza basaki bien. Basaki bien. Silikeli bango pona bapesaki basaki bien ko. Mais on va pas dire sango kenga na kufinga na beli liboma boye po ba cotiser. C'est que basaki na répéter, basaki na but na bango basaki ko sala po ba joa ba cotiser bongo ba joa bongo na mutu na ngai. Système musicien ou à soutenir yo pendant que ça malade JB bien. Papa chéri JB bien. En tout cas, naebi ndenge ya ko remercier te. Naebi te, je peux ça. Kolela te pour continuer mission bien pour qu'on la sepeli na moni yo boy en bonne santé ozoloba bien ya koko hein sunganga ko to sa l'émission bien koko kolela te ko sito to ko fangai ya koko kufa te kufa te papa mo chama ezali okufa te ya koko Amaoule, 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 tinchela, tinchela, amba, nalela, soso, tinchela, amba, nalela, kokodioko. Koto pe batinde tinde bambongo na bango papa. Bango na soite ba chaque Congo. Aza éternalité. Azali mutu lokola ngai. Yebe akobela. Yepe akokufa ndenge ngai pe na belaka na kokufa. Papa chaque Congo. Donc prochainement bati na mbongo pa na été asa ingrat ba pesa été. Yo atamboli po. Likambo te kasi yanganya te. Nzoka nde azaki na intérêt tango amemi ngai kuna azaki na transport kasi yangona te azaki na intérêt pour filmer ngai sikoyo babilili wana bakotize mpo na ngai ye croyant ke aza kosalisa na motema malamu nzoka nde azalaki na bit na ye kame ya koko bato mosusu balobi ya koko olandalanda na bino mingi te eza makambo ya famille ya koko abiki mbala moko mwana na azongi na CNPP vrai ou faux azo mwana na nga numba moko abeli liboma eza makambo ya famille lokuta bana nanga tout baza wana normal ya koko fiston saisa yo remercier te naoki ye pa sunga yo il paraîtrait ye kutu muta salela ya mingi loloba mingi te na bacomédien na opesa mbuti kaka epa mama mbaliso fiston saisa ite nalobi na yo okenda koloba mingi Homo Forti c'est lui qui a Homo Forti c'est lui qui a Ma mission TV, le miroir du monde. Salut fidèles de Am TV, la bellissime de la presse au micro de Kinshasa Analyse. L'actualité oblige. Aujourd'hui pour vous, je veux recevoir un monsieur que vous avez tant cherché et l'actualité m'a bé à l'okuta pe qui m'a belé. Alors on la part nanga né na loira toujours na kenara source pour qu'il n'a bino vraies informations. Je me suis rencontré avec un monsieur et un responsable de ma part, je peux l'appeler comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un père de famille et bon mon appelle moi Sinaé na internet oyokaka. Alors Lélo, nakutani ne quelque part. Pourquoi? Parce qu'il y a aux informations à source, parce que je suis la vraie journaliste. Le monsieur on l'appelle Coco, ya Coco pardon. Et ya Coco ana oh babete la biso lisolo mutaliboma. Parce que Lélo la bellissime on sait l'émission na mutaliboma. Ce que toi yeba mutaliboma à répondre à biso netinini. Mutaliboma na kati ya plateau nanga o babengi ya Coco salut. Merci beaucoup ma bibi. Boni. Na sepeli mingi tango na yoki ozobengisa ngai ke kokodi koyaka mbangu na RTNC naza na posa namona yo ngai yo na ye ya koko biso tozo information na ba façon nyonso ya ndenge mabe ya ndenge malamu siko lelo nga moko na linga na kutana na pena boye to solo na yo et puis devant public o bazolanda biso de part tozo information ba kinda hotel yo na CNPP okoma rovanda kuna nga kute kamwe singer na monio na bi oyo asekwi to ndenge nyo kimi CNPP to nini
Bon, ma bébé, eza likambo ya kokamwa te. Puisque ngai naza na somo ya liwa te. Nabotama nayebi ke naza éternalité. Et il y aura un jour kokodioko akokufa akozala te. Soki nzambe na ngai tata nzambe na ngai alobi ke kokodioko vient nakokima mbangu epai ya papa nakondima présent. Maintenant abengi ngai te. Kokodioko siko nzambe no abengi ote bien sûr. Mais basangono déjà liwa okufi soki combien de fois toyebi susu te. Et puis, soto bito landela susu kokodioko koma mutaliboma, mais ndenge zo répondre nga siko boye, c'est koza mutaliboma maele. Bon, naza mutaliboma te, bato maboma bazali. Pe na kotanga mutu oyo kombo ya mutu apanzinga basango wana te. Po soki natangi kombo na ye, na kosalela ye propagande, naza na tina na ye te. Moni na télévision, ezalaka beaucoup plus faut éclaircir information. Tant que bato musu batambola ti le na information wana. Faut koluka ko démentir ango na hebite mais bon soto bito kende peto démentir ango mais ya kokoza quand même ko reconnaître que ozala ki na scène pepe. Naza tala ba document yango. Ba document yango yo. Nautaka kuna nalandaka kir tala yango yo. Yango yo. Nini? Université de Kinshasa, centre neuro-psycho-pathologique. Yango yo. Ordonnance médicale non, Chimate Kalende. Kombo nanga yango wana. Congolais te onza. Kalende eza kombo ya ba Congolais ngana la botama na Loputa na Mbujimai alias Kokodioko. Ngai. Kokodioko yeyo donc ozo ko reconnaître quand même que vous avez une scène pépé bon vous avez une scène pépé c'est que au combat qui déjà à côté mais na reconnaître ndengeni est-ce que mutu aliboso comme à côté de la scène pépé zalingai basa kuna ebele ngape na kena na komi na sangani na bato ba malade basa kuna na kisiko na za malade na pe isilité on peut na moi ba camarade kuna na zolanda kir na saka sukir na sécurité pe kutu na zolandela ti batu oyo administrateur ya stade des martyrs oyebi ke na ko porter plainte nanu il faut dédommager ngai ya koko porter plainte na mbongo nini ya koko yo moko kutu na kati ya scène pepe okanga maki faki chaka kongo ya sungaka yo alekaka na télévision pour nos mbongo yo porter plainte na mbongo yo kananu est-ce que so yo kanzembo oyo bayemba on a stade des martyrs non te jana yembela yo amaule 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 chinchela amba nalela soso chinchela amba nalela kokodioko stade de martyr mobimba bayemba yo ndenge wana eza masekite somo léopard yemba Kofi Payemba yo. Somo papa chéri kutu koloba te. Ozomona. Papa chéri sunga ope. Akipaka nga trop. Atindelaka nga mo eloko epa Roger Ngando. Nakoki kobosana te. Il faut nazala reconnaissant. L'artiste et musicien ou à soutenir yo pendant que ça malade JB Mpiana. Papa chéri JB Mpiana. En tout cas, naebi ndenge ya ko remercier te. Naebi te ezopesa ba. Kolela te ya koko. Kolela te ya koko. Kolela te ya koko. Kolela te. Kolela te poto continuer mission bien koko ngala sepeli ni na moni yo boye en bonne santé ozoloba bien ya koko. Hein, sunganga ko to sa l'émission bien koko kolela te ko s'il te plaît. To libosa kufangai. Singikala kufi komilikambo. Te ya koko kufa te okufa te. Papa mushanga ngezabi. Okufa te ya koko. Na bina moi muke. Ta bazoyimba ona stade pesa relengi moko. Kokodio kobina. Amaule, amaule, amaule. Chinchela, amba, nalela, soso. Chinchela, amba, nalela, kokodioko.
Voilà, donc c'est l'honneur au Yakoko Azanango. Yakoko Yakato cité comme na moi souka mais Yakoko bat musu balobi Yakoko bo landa na bino mingi te za mahamba famille Yakoko abiki mbala moko mwana na zongi na CNPP. Vrai ou faux? Azo mwana nanga. Mwana nomba moko beli liboma eza mahamba famille. Lokuta. Bana nanga tout baza wana normal. Kame Yakoko bat musu balobi Yakoko bo landa na bino mingi te za mahamba famille Yakoko abiki mbala moko mwana na zongi na CNPP. Vrai ou faux? Azo mwana nanga. Mwana nomba moko beli liboma eza mahamba famille. Lokuta. Bana nanga tout baza wana normal. Akei na ye. Batu bakipenga baza ebele. Oyebi Papa Nkusu. Oyebi akipanga ye. Moi naloba mingi soki mutu apesi na droite na gauche basara nini? Bomba ko naloba mingi te. Naloba mingi te. Alors Yakoko ni nyokolo ba peut-être na bato nyonso ba yebeka ki Yakoko akufa, est-ce que numéro de téléphone eso sombi pour que to pesa pe bato wana po batungisa maki bakomaki ko benga mais bibi ndenge ni est-ce que to komona Yakoko to komona Yakoko na nzela ya nani tout ça et tout et ça dit que mais Yakoko passeport tala poto wana to kokoma karanga na tanga ya nani Yakoko passeport ils ont na area tanga nani ya Zaïre Congo République démocratique du Congo mais yo ça non na passeport ya herba passeport au kende sous poto te nango passeport aux herba ndo bambara photo pamba na rechange na ozomusu Comprenez, c'est l'ambiance de la bellissime ici avec Yakoko obino yosoboye bi kokodio koko kose mutu bayemba yemba na stade de Marty bazolela donc gamel et chikapa donc tozana e awa Yakoko la kaka mais bazana besoin ba numéro na yo ozongeli musala na yo ya comédie zana soki après kir na kosala musala na ngai yango na kotika ngote na kotika ndenge nini siko ndenge comédien ngo eso kendelelo ya koko na part na yo ya ozotala ozoloba neti nini musala ngo ya comédie eso kende ka bien kosekisa jo numéro pozwa ko numéro wa nani oyo Gisèle Malonda mama ya bana na ngai nani Gisèle Malonda soko ju bengi ye oju ngai bala moko donc faut pas benga Gisèle mais babi Gisèle nda kimaki yo aboya ki kosunga yo ka ye wana tozi mwasi mususu jamais kaka yende tozana ye yende 082 Maman Gisèle numéro na ye yango 082 023 0018 yo moko répéter 082 023 0018 obengi Gisèle Malonda paf ozwi kokodioko siko so baba benga neti siko yo za na musala mo teke fo somba téléphone ya koko na kasi yango na zozela yo ndo osombela ngati banda osombela osombela nga telefone kasi ntango wana nazobena beli croyant ke bato ya mokili bakoyede ngai nzoka nde bazofuye nga bakopie ngai bana kini mawa te telefone ekenda mwa banote ezalaki na poche ekenda tu ekenda il faut nasomba telefone mais mpona bato nyonso peut-être basungaki yo mpe quand même faut remercier bango kasi yango wana te nasongela susu jibe mpiana papa Nkusu baza ebele nani poto mpe batinda bambongo na bango papa oyo bango na zwa te batinda na kotanga komba motu wana te batangaka kaka pour ke bato wana bazala informe bayebake ntango mosusu na motu wana batinda lisusu mbongo te naboyi te ye Chaka Congo aza éternel te azali mutu lokola ngai ye mpe akobela ye mpe akokufa ndenge ngai mpe nabelaka nakokufa ezali papa Chaka Congo donc prochainement batinda mbongo mpa na ye te aza ingrat bapesa ye te asungi yo atamboli po likambo te kasi yango wana te
nzoka nde azalaki na intérêt ntango amemi ngai kuna azalaki na intérêt kasi yango wana te azalaki na intérêt mpo afilme ngai sikoyo babilili wana bakotize mpo na ngai ye croyant ke aza kosalisa ngai na motema malamu nzoka nde azalaki na but na ye. Ya koko fiston saisa yo remercier ete naoki ye pa sunga yo il paraîtrait ye kutu muta salela ya mingi nakoloba mingi te na bacomédien nakopesa mbote kaka epa mama Mbali Osombo. Fiston saisa ite nalobi na yo ke nakoloba mingi te Peti Mbali Osombo ye nde napesi mbote peti ya koko fiston saisa ya koko soko osali bongo esala bien te omoni bato ebele oyo baolanda biso bayebi kaka ke non fiston saisa vraiment asunga yo asalela oyo ya mingi ye kutu mutu akenda ti kuna mona mpe to mosusu bato mosusu sikoyo ntango wana bazopanzaka ngai sango ke Kokodioko akufi Kokodioko abeli liboma mpo na nini mpo na yo bapanzi osango mpo na bato basunga yo ti basaki bien basaki bien adoyo osilikeli bango mpo na bapesaki information basalaki bien ko mais bango bapanzika sango ke ngai nakufi ngai nabeli liboma boye mpo bakotize seke bazalaki na répété bazalaki na but na bango bazalaki kosala mpo bazwa bakotize mbongo bazwa mbongo na mutu na ngai okende yo moko me nakanda na bango mais nalimbisa bango ndenge mabe te loba kaka tonso mwa remerciement moko ya mokie apasa mpo moni moto akosala mabe remerciement ezali ndenge fiston saisa ya memai nga scène pepe badokima yango oyo naboyi te asaki malamu me mabe nde mpo azalaki na but na ye azalaki kosalela yango mpe fiston saisa alie mpe mbongo. Voilà, amis de Am TV, la bellissima, pour l'information. Et j'étais là pour vous servir. Je dis merci à tous les partenaires fidèles de cette émission Kinshasa Analyse. Je dis merci. Aujourd'hui, vous allez constater que ce n'est pas Homo Fortis, c'est Stromae. Stromae de quelque part. Il était avec moi et il a réalisé cette émission, c'était bien. Et merci à Joe Tumba Puissance, mon yaya depuis Paris. Merci à Elbito Coiffure na Saint-Denis. Bozalara toujours wana ponanga. Toms Lumière Saint-Denis toujours. Messieurs Dadan Tsemi, messieurs le propre, toujours kuna na Kata France. Ceux qui na Kei États-Unis d'Amérique na moni messieurs Pascal Yombe Bank of America. Motema ya maman Annie Mujinga wetu Babette Lusanga, ma copine privée personnelle Motema ya Riki Mutuabo et bozalara toujours wana ponanga bo soutenaranga sans oublier monsieur Guijou Maela et non lobara et le romoro na suka vraiment na suis ya Coco à l'improviste pour nous repérer une information. Je dis merci à monsieur Jesse Kabasele, mon confrère. Merci beaucoup à lui aussi. Merci Nabino Nyoso Bolingaranga na baoboyi nanga pongana lela bino phare. Continuez à vous abonner à cette chaîne que vous aimez beaucoup. 28 000 abonnés, plus quelques 28 700 abonnés. Et pour moi, non le bakeza non mukebo baki samali susu. Ya koko yo tikinga yo kei. Osili ko kei yo tikinga ya koko na sepelite ya koko. Nani? Cameraman nanga nani? Cameraman no. All like ça. Jessica Bengele cameraman. Jessica Bengele. Ah cameraman no. Yena. Tunana ba théâtre. Yena Gabana. Ah na Gabana ba se. Ba on de batunanga. Cameraman no. Ba chasseur d'image. Merci. Mais erolobi bo ba chasseur d'image bi ke erozo silikozo ke nga na kanse ke RTNC pour kokota ngo lisusu te pour bango pe ba soutenir yo te. RTNC na golo bateka soutenir ngai te. RTNC a soutenir ngai. Oyoki ezala soutenir yo te tozalana toloba malembe to na kati ya RTNC tozalana yo na shaka Kongo oloba mama Nicole ndenge nini peno botiki mutu na bino boye soutenir yo te likambu te mama Nicole eza mama Nicole mais papa Ernest Kabila aza mutu mususu ye aza tata na bana aza tata Boboto tata Musungi. Dona ye pena soto yo ki lelo lisusu zongi sen pepe ovandi kuna aoya na intervention. Yenda zo kipenga ye.
Ok. Merci beaucoup. Voilà, et c'était donc là Coco Dioko Obolingara, Boyebi ba œuvre Oyatika na kati ya comédie. C'était vraiment un réel plaisir pour moi. Ya Romonaye Boye en bonne santé, ndenge na moni lelo. Quant à moi, la bellissime de la presse congolaise, na web Sabinora Hello Romoro. To lukara ko sunga bato ezelo ka malamu tala neti ya Coco après maladie na ye, après makambo nya seleki, nga ko tuti nazo poser ba question sans pour autant que tu n'aies pas autant à JB Piana, l'homme qui a mis l'eau dans Coco, le partenaire fidèle de Am TV. Donc, il s'aligne à plaisir, il baki s'aligne à l'issue en plus, que le baki ko luka information à source et salarié au moins malamuna et bisarabino, penazo koreye bisabino, bo sala rende musala c'est ce qui est important. Donc, botika ba buzz, botika ba marambo nyoso bo luka na internet, boye la musala bo continuer na musala, pour mi bali en pe jusque là bo benga bino ba un touristique. À la prochaine, bye. Au Montforti, c'est Likia. Au Montforti, c'est Likia. Ma mission TV, le miroir du monde.